ezalaki Eliane Bafeno pour nous expliquer vite fait ngai wabino Marilo moi animatrice nabino na Canada Montréal. Le lotoza mardi le 2 février 2021. Eliane Bafeno ba pirater Instagram na ya koma ki na 120 000 abonnés. Balinga ki ba pesa ye na ba certifié kutu Instagram na ye me ba pirater. Muto a pirater yango iparaza na États-Unis. En général, à lobby, eza Moïse Mbiye, à lobby en parabole, à lobby na nyonso to e komela kiye na 2020, ba makam nyonso to nenga leka ki na media funda ki Moïse Mbiye, azo kanisaka keza même batu wana mutu bazolande ba otike kimiate, atangi kombo te me na makambo ya lobby ba dire na ye, da lobby bongo, lobby makambo e komela ki na 2020. Donc, ils ont même battu na mutu bazolanda eti ba komi na niveau ba pirater compte ya Instagram na ye koma ki na 120 000 abonnés. Balinga ki ba certifié yango, mais ba pirater yango ba changer combo na Instagram. Mutazwi nip na ye to yebite, email na ye to yebite, ba pirater ye. Na Facebook ba pirater ye, ba fongola ba compte Facebook e bele na combo na ye, na Twitter e bele eza yete. Alors bipo na nini bato bazotika ete pourquoi balingi liwa na ye pourquoi balingi ba étouffer ye balingi ba limusa ye na media o nazo sabino makamba lobi na o limbolela bino na lingala alobi pourquoi balingi liwa na ye balingi ba boma ye pona nini yaza na étoile ana posa azala na media akolimwa na media te azana étoile nzamba pesa tela ye loboko basala nyonso bato Moïse Mbiye ba pirater biloko na ye e simba te po azana étoile ya nzambe. Message à Ningale qui s'ayangwana. La liska bardo. Balobi bo partager, bo panza message les cas partout pour boye bake. Na Instagram ba pirater. Eza sous compte na ete batu ba pirater o. E batu ango baza batu Moïse Mbiye. So peye moko Moïse Mbiye loko la bimana Moïse Mbiye. Moïse Mbiye ebi ba nip na e. So peye ba coordonner na e to ebite. Pour makama ba piratage anezalaka ba bato ba ebi makamu na o. Loko ya fréquenta Moïse Mbiye na batu na nyonso. Est-ce que ba mutu ba salier selon ba dire na eza équipe ya Moïse Mbiye na ye moko Moïse Mbiye nde bazoluka liwa na ye bazolinga vivre te bazolinga ba étouffer na media azobimisa livre na février oyo akomi ka bamba ta na livre akomeli Moïse Mbiye akomi bosoto nyonso ya Moïse Mbiye na kati ya livre Eliane Bafeno azobimisa livre na février 2021 Moïse Mbiye lokola yoka kike Eliane azobimisa livre alobi non nga il faut na tia mwana bakal yanga komi ko combattre ye muke akanga ba compte na ye a pirater ba compte na ye alobi en parabole a siko loko eza page polémique nga sko na olimbolela bino bien un tribunal de vérité ngande sko na olimbolela bino a olobela Moïse Mbiye aboko tanga kombo kwa komani ko bimana yorobo swag aboko tanga kombo mais a oloba na Moïse Mbiye a obimisela Moïse Mbiye livre ndeti Florence Bando abimisa ki livre ndeti likangu Nathalie likangu ya nani o ya Samuel Eto'o après avoir ko chimona na Samuel Eto'o ayeko bimisa livre etekama pe livre ngo etekama na Amazon tilelo ndeti livre Florence Bando etekamaka siko Eliane palinga sala kombo na makambo nyonso amemaki Moïse Mbiye na justice procès ngo esike kendanga na auto yebite sope Moïse Mbiye a gagné elimo ka boye na media piu procès à Moïse Mbiye piu makambo Eliane bandaka na janvier 2020 ti nandenga na bwakisa na makambo wana makambo ngo pendenge ekoma buli yeke sikoyo alingi asala livre ye pas sala kombo akoma grande dame malgré âge na 25 ans so pas comme na 26 ans malgré âge na alingi asala kombo akoma grande dame Eliane Bafeno akomi grande dame alingi mi komisa na makasi lokola sali kombo tala botonda ki na live atokoma ki presque 1000 personnes parce que Eliane Bafeno zoloba donc to landela makambo na ye to landela makambo aloba ka comme star grâce à Moïse Mbiye lokola Moïse Mbiye azam pasteur munene na mboka na biso na Afrique mobimba lokola memaki Moïse Mbiye na justice makambo ya kindumba makambo mutakala o communauté na biso elingaka to linga makambo sexe to linga makambo mitakala mingi biso ba communauté na biso lokola Moïse Mbiye kombo na ye kotaki na makambo mitakala nazana live na les news des stars je te rappelle lokola Moïse Mbiye makambo na ye kombo na ye kotaki na makambo mitakala ya Eliane Bafeno allez voilà siko Moïse Eliane aninga profiter na succès wana
Hélène Bafeno alobi ye pa nga comme grande dame akoma lokola Nathalie o abimana Samuel Eto'o. Tota la vie à Nathalie o abimana Samuel Eto'o lelo ndenga koma. Nathalie wana akoma star soka zongi na mboka na etande bayambaki lokola reine parce qu'azaki likango ya Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o asala combo aza footballeur munene Samuel Eto'o. Nana ebi Samuel Eto'o te. Siko likango nae azwa ampleur. Likango wa Samuel Eto'o Nathalie azwa makambu. Hélène Bafeno pe alandika anzela wana. Eloka kokamwa Hélène Bafeno alinga sala livre. Bomo ndenga na olimbo la bino na lingala. Bomo na lingala ndenge ze lenge. Rosalie na yuyu. Na lingala makambo alobi alobi na français nga siko na opesa ngo goût na lingala. Français lo yokami bien te. Français sonne bien te. Il faut tout limbo la ngo bien na monoko na biso tala ndenge epese lengi. Hélène Bafeno azobimisa livre. So paye moko mikosi na yeke ba pirater pour aller ki toyebite vérité toyebite ye moko ayebi. Mais ce qui est vrai, Instagram nae échanger combo ezaki na 120 000 abonnés échanger combo longwe Hélène Bafeno kitoko et longwe et komi combo moko ba biz combo moko ya ba bizarre. Azesus na accès na ba compte na ete ni na Twitter ni na Instagram. Alobi Moïse Mbi e mutasali ye bongo pona maloba na ya lobi na makambo nyose komela kinga na 2020 nazaka ka sire eza le même batu wana mutu bazolanda nga ti lelo balingi liwana nga balingi ba etufenga na limwa na media. Hélène Bafeno alobi nga na mwasi ya media na kolimwa na media te parce que naza na posa na teka image na nga na media po naza na fondation na ngai po nazobimisa livre na nga naza na posa na lekaka souvent na media na salaka ba live na publier ba photo pour na batu ba mona ngai pour livre na ngai te kama to comprendre message Hélène Bafeno message na ye yango wana ba pirater pa Moïse Mbi na ekiri ya Moïse Mbi ba pirater ba makambu na ye pour ba étouffer livre na ye ba étouffer étoile na ye. Voilà message yango wana lingaka loba aobimisa livre mama na livre akomeli Moïse Mbi makambo Moïse Mbi aloba makambo Hélène Bafeno aloba kite na procès na Moïse Mbi po na Kishasa kuna talaka omi ma pasteur munene na tribunal il faut zala Hélène Bafeno akatana Moïse Mbi ya gagna na pour li konde bimaki na kati wana Hélène Bafeno a régulation pe 4 fois na mois Hélène Bafeno ba trompe katana kaka yemoka alobaki balongola ba zemi 4 fois ba kotisa ye mama boko kuna na kati voyage ba bimisa mwana kaka yemoka alobaka na ba parane ba leka na Molière. Tu comprends? Na yebite soka règle ka sous 4 photos yebite soki ba trompe na ezonga normal na yebite soka joka koma ko sous bazemi na yebite po mama na lobaki Moïse Mbi ya bebisi vie ya mwana na ye akozwaka sous bazemi te po balongola ye bazemi o non expliquer binoti Morena diamate botika na limbolela bino bien na esilite Rosalie na yuyu na limbola sous mwa muki avana kata totonda ki apo totala Hélène Bafeno tiko bebele bo comprendre te bo komana ba commentaire aloba ninyo ya alors Hélène ngazo loba ni to comprendre te mais botika siko na expliquer bino bien ti siko eza siko ko limbola Chantal Chibango voilà Hélène Bafeno a fini sa livre les news de Star pas a permis bato ba ça la publicité à livre na souka na livre et l'équipe ya likango ya mwasi Samuel Eto'o Nathalie. Donc Eliane a envie à vie à Nathalie ex ya Samuel Eto'o et Eliane Bafeno alala ka na Instagram na atala ka ndenga koma ka ba livre na ndenga alataka na taille na ye kitoko donc akoma penza femme moko penza asala kombo makasi Nathalie wana Eliane Bafeno sikwa envie ka ye pa memaki Moïse Mbi na justice ezaki ndenge moko na Nathalie likango ya Samuel Eto'o amemaki Samuel Eto'o na justice esuka wapi et bela mbongo Samuel Eto'o azanango na niveau ya mbongo Samuel Eto'o azanango Nathalie likango na okoka esuka wapi procès ya Nathalie na Samuel Eto'o esuka na nzela parce que Samuel Eto'o azana mbongo ce qui est vrai Samuel Eto'o andimaki azaki na relation na Nathalie wana andimaki yango komba fali kute kotaka na buzoba ekotaka na buzoba fali abimana Nathalie fali bazowela Nathalie zaki na lokuta Nathalie azalaki likango ya Samuel Eto'o ya solo siko totala likango ndenga koma na vie asomba 2 parcelles na mboka na 2 parcelles akoma na la mwana mwasi wana ka po biazaki likango ya Samuel
Samuel Eto'o. Si quoi Hélène Bafeno pas à quoi envier vie à Nathalie. Yé pas l'inga memango wall. Hélène pas lobby yé pe fois. Aucun message n'est un lobby fois tika combo. Bah tu vas se souvenir que Hélène moko azalaka na Congo a sauvé qui ba âme. Yé moko lobby en français. A lobby en français très bien. Abi fois tika combo. Hélène moko aleka ki na Congo a sauvé qui ba âme. Eliani moko bo abimisa ki bo soto ya Moïse Mbiye. Eliani moko bo abimisa ki motakala ya Moïse Mbiye. Mwana mukie agangisi Moïse Mbiye na chambre. Ce qui est vrai, Eliani Bafeno a lala na Moïse Mbiye. Baibani banzoto. Babima na ye. Mais Moïse Mbiye aronga na ngoti lelo. Poka justice na biso eza na nka bongo bongo. Justice na biso eza bongo bongo. Hélène a kosa biso na makambo ebele ndeti ba règle ba avortement oui a kosa na makambo ebele mais ce qui est vrai abima na Moïse Mbiye ba lala na ye ba chimola na ba kotisa na misapi na Moïse Mbiye asisa una pe ba kotisa misapi to comprendre message Jésus le ka bien voilà sikoyo Hélène Bafeno lokola a longa kite na procès na Moïse Mbiye alobi non 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 nga il faut na longa siko na kombo il faut na sala mama na kombo Marlène Kitambo voilà siko yango mona ka Hélène ala sa lisoko ate ko la sa lisoko na posta ki na news out lisoko na yona munene wana azo denda anga sa kombo o kutu lisoko wana la kisi wana eza yango te akosala mama na base moko tangu livre na eko bima wana deja nga na signaler bino tangu livre na eko bima livre na ezo bima na février alokwa ba pirater makambu na ye peut-être livre na a repoussé na mois de mars mais azo bimisa livre na kombo ya Moïse Mbiye ba oboko tanga livre na boyoka suka na masolo na kati kuna na lokuta na ya solo akokosa biso su balongola e 4 bazemi a réglera 10 fois na mois to yoka ona kati livre wana siko mutune zali est-ce que Moïse Mbiye akotika Hélène bimisa livre wana to bosa na te livre ya Nathalie likango ya Samuel Eto'o ezwa ki mama na likambo pe bima ba telemela ki na bato Samuel Eto'o na ba ndenge nyonso mwana moso na za courageuse ti lelo livre bima na mona ki on a Amazon ta on a kende ko somba livre Florence Bandu moi si ya papa ado panzo na somba ki livre Florence na Amazon na mona ki pe livre ya Nathalie ezote kama mais asala ki tout po bima po livre ane bima donc voilà siko Eliane pas lobby yé pas ko bimisa livre a dénoncer Moïse le ba livre en te kama libanda est-ce que na Congo ba olinga Eliane a salir Moïse Mbiye na kata livre na ye yango bomonya azani na Côte d'Ivoire Hélène ba na mobali ne Yoruba kimi na Côte d'Ivoire kuna deska livre que no bima peut-être kuna ndeko bima pepele banda ba kendaki ba salso ba 2 mois 3 mois bazaka na Côte d'Ivoire kuna ti lelo bazonga te bazana mobali na kuna je crois na ebite so Hélène atikala mobali azonga na ebite mais onga na yebi bazana Côte d'Ivoire normalement il fallait livre ya Hélène Bafeno ebimela na Côte d'Ivoire kuna ba menace kozala te zamboka mupaya normalement fallait bima kuna sikoyo ba pirater ye alors tozela nga na osomba nga livre na osomba na ngai livre Hélène Bafeno na osomba na kotangela bino ngona live na kofongola live na tala bosoto nini ya Hélène Bafeno akomi pona Moïse Mbiye makambo nyosa lobaki na procès te pona Moïse azo profiter aloba ngona kati ya livre ye pa linga koma grande dame atika la sima ye pa linga koma aprofita koma na mbongo ebela somba balopango ndeti Natalia somba balopango na Congo akende pe ba poto ba aller retour donc akoma penda grande dame ko souci à Hélène Bafeno ezaya ngwana akoma na niveau so pena zo leka na pena na jeep na Moïse Mbiye akitis pena vitre atalier oka mwana onga na lala ki ye okaka koma boye pour souci à Moïse Mbiye ezalaki Hélène Bafeno alimwa mais au contraire tout à la Moïse Mbiye ndenga sila Moïse Mbiye azaki soka bimisi clip na journée moko beti 1 million Moïse Mbiye soka bimisi disque ma kelele moko ko sala na ba gege bimi na kati makambo ebele Moïse Mbiye soka bimisi nzembo 6 moko bande ko sala ko kanga internet mais Moïse Mbiye akoma soka bimisi eloko do mutu moko azokipango esute nyonso o ezali pona nini Eliane Bafeno
de comprendre. Ah, oh, pena ko limbolo nga na limboli ou à comprendre te vraiment non 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 non. Na limboli bino ki toko makasi. Makasi vraiment. Donc voilà, oyo Eliane ba fait non.